ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur bulanda ka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano bote na bino balanzi na biso ya www.bomoko-ya-mboka.com lelo toye lisusu epai na bino na likambo moko to sujet moko tozopartage elongo na bino à travers église maison du potier esika epai wapi papa pasteur Daoke Kasumbu adirigaka nde bazosala to bazo-organiser une marche de sali ndenge bango babengi yango eza marche ya sali oyo baorganize mpona peuple de Dieu eza kaka na église te cette fois-ci église maison du potier esepelaki kobati libanda ya 4 mur na bango ya église mpona kopanza sango malamu elongo na kopanza sango malamu oyo bango baintitule yango marche disali nde yango biso bomoko ya mboka toyaki awa kosola na bango koyeba bameka mpe koexplike biso mpe bino balandi na biso qu'est-ce que la marche disali oyo bapropose na biso peuple de Dieu. Sans plus tarder tozopase maloba epai ya papa pasteur Daoke ase présente ye moko mpona bango bayebi ete mpona oyo bayebi déjà papa Daoke azalaka na biso na baémission na biso ya harmonie conjugale nde lelo ayaki kolobela biso nde nauti koyisa bino awa sur la marche de sali oyo ye na église mobile maison du potier baorganisaki. Ça veut tarder na passé maloba epai ya pasteur Daoke ase présente mpe ameka mpe koexplike biso qu'est-ce que la marche de sali. Oui, merci beaucoup maman Lauriane. Kaka ndenge uti koloba certainement bona bomoko ya mboka toza bapaya te bomoko ya mboka epa na biso eza esengo mingi. Vous êtes le bienvenu. Naza oyo na kati ya bomoko ya mboka aza mwana na kati ya bomoko ya mboka na kati ya bomoko ya mboka et puis ba internaute na biso nyonso tu bandeko nyonso tu napesi bino mbote. C'est votre serviteur de pasteur Daoke Kasongo oyo na grâce ya Nzambe aza le responsable, le pasteur en charge ya église maison du potier oyo eza na grande famille ya église de Dieu de chrétiens rachetés au tobingi en anglais de Redeemed Christian Church of God. Merci beaucoup papa Daoke na ndenge osepelaki lisusu kozonga kati ya bomoko ya mboka to koya kopesa biso information oyo eza vraiment très important pour le peuple de Dieu sur la marche disali. Papa Daoke marche disali yango eza nini parce que reste mikolo nyonso na Kinshasa awa to na RDC tozomona la marche de santé bajeune bazo-organiser to baentreprise ONG baorganisme ebele bazo-organiser marche de santé mais na kokamwa biso na kati ya église toorganiser marche disali. Marche disali yango eza nini? Merci beaucoup maman Lauriane. Kaka ndenge opposer question na nde bato ebele bazomona yango étrange balobi oyo marche na kati ya église eza problème nini. Je vais d'abord dire ceci. Oyebi tobanda ba marche de protestation lokola ba étudiante oyebi malamu soki bourse ezate okosala marche de protestation soki mboka ezotambola malamu te mauvaise gouvernance tosalaka ba marche de protestation contre ba autorité politique et ba marche mosusu de soutien kala mingi okomona yango oyo akobima député alobi ngai marche de soutien mpona songolo pakala mais ce qui est vrai est que la véritable marche oyo biso tolingi tosala to oyo tozolobela lelo eza marche oyo Yesu abandaki kosala. Nous sommes l'image de Christ et puis Christ esengeli biso to refléter na nyonso etamboli na biso na maloba na biso na bizale na biso esengeli to refléter oyo Yesu abandaki kosala na kati ya ministère na ye
et parmi l'activité à Yesu nakoki koloba que la principale activité à Yesu ezalaki de marche pour le salut des âmes. Merci beaucoup Papa Daoké, vraiment l'initiative Molimo Centre, disons à T4 Nayo pour la marche marche à Sali pour la PPDD. Papa Daoké de marche de Sali pour l'église maison du potier. Donc, ils ont pour la batunion, sur la PPDD, même la religion sous pour sangana biso elongo la marche du salut. Oh non, marche du salut est kaka pour la maison du potier. La marche du salut c'est pour tout le chrétien de par le monde au basengeli ba tambola pour la salut ya ba âme. Parce que le lot tozoyeba que nous sommes enfermés longtemps dans les églises. Moutouna pour se contenter entre les 4 murs de l'église à l'obino, awana zotea, awana lingina sala appel au salut. Mais la meilleure des choses, au Saint-Esprit et Esprit Bichot, Ezaya Kobima Libanda, parce que Christ a l'obi, allez, à l'obinini, bokende. Et quand il disait, nabaye kolina ye bokende, ce qui totali na livre ya Acte, chapitre 1er, verset 8. Alobi nakoki kotanga yango pour la bonne compréhension ya bandeko nyonso oyo Yesu alobi na ba yekoli abi mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, marche du salut et Zako s'est limité dans la maison du potier. Parce que Esengel et Kende, Moutuna Moutazana Jérusalem naï. Jérusalem naïo et Koki Kozala. Ils ont famille naïo restreinte, ils ont famille naïo étendue, ils ont battu ya Munoko ya Mboka naïo, et puis Kozala qu'ils ont battu ya village naïo. Et ceux qui aussi ici na place on a aux assure que aussi au continent Jérusalem, au Koki Kobimana Judée, Judée Koki Kozala, les avenirs qui suivent votre avenir au Vandaka. Et Koki Kozala, province Eza province, Eza Pemenya province Nabino. Et Koki Kozala Munoko, Eza semblable na Munoko Nabino, tout comme Koki Kozala Mboko, Eza Pemenya, Eza Pemenya na Mboka Nabino. Alors, au Colomboana, Judée, au na Samarie, et puis la Bible dit que c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est pour dire que la marche du salut ne doit pas se limiter à la maison du potier. Nous invitons toutes les personnes, tous les chrétiens, bah, oyo nyonso, assis en dimela Yesu. Oyo nyonso ayebi qui a sauvé. Et sur base de quel passage nous voulons inviter les gens? Maman Lauriane, yokana ebisayo likambumoko awa. Ce qui autant na livre ya Acte des apôtres toujours, et dans le verset 16, et dans le chapitre 16, pardon, le verset Nayango, Acte des apôtres, Tokena, chapitre 16, na verset Nango 31, verset 31. Yoka Paul azoyebisa ndekomoko, ndeko wana azalaki na liboke ya bafungola ya ba cellule ya prison, ya ba pavillon ya prison, et Paul na Silas va se retrouvaki dans une cellule de prison. Et tango bazaki na kati ya cellule de prison, Paul, comme il avait déjà reçu Christ, na chapitre 9 ya Acte des apôtres, Paul a lobby, non, cette fois-ci, moi je dois continuer na kati ya nzela ya kondima na kowanga na Yesu te, même dans la prison je dois le louer. Alléluia. Et alobi esengeli na louer Christ. Et tant bazo louer Christ avec Silas, bazo beta maboko bazo kumisa Yahweh, Bible lobi ke na kati ya butu ba mur ekweya, ba chaîne ekatana, ba porte efungwama. Et mutu oyo asimbaki liboke ya bafungola, parce que les geôliers, les directeurs de la prison, na sens wana, toko benga na bakombo nyonso autorité pénitentiaire. Et ye azalaki na liboke na ye ya bafungola. Alors, soko tali geôlier na liboke na ya fungola na maboko, azalaki na lolendo makasi. Parce que ayebi ke akanga batu mususu, akoki kofungola azate. Et ye ami sentaki que non, il était la seule personne
habileté à couper sa liberté na bato. Mais Paul na Silas, ils ont compris que la liberté ne vient pas seulement des hommes. Et la liberté vient de Jésus. Le salut vient de Jésus. C'est ainsi que babanda ko yembela Yesu et nangonga moko na katikati ya butu et cela qui que tango bango bazo yemba ba fungol ba porte fungwa ba chaîne katani et les jolis à mon ami et oyo ngai awa je suis kui awa ngana sili na kosala nini lisusu et il commençait à pleurer. Paul na Silas ba bise non bien aimé ko lelate ko bangate alobi bongo na kosala nini na bino na moni bino ba prisonnier mususu basi babimi parce que tikala ki na libokele ya fungola comme un échantillon simple ba porte fungwa yango moko. Et c'est ainsi que Paul a yebisi alobi bien aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, pas seulement toi seul mais ta famille aussi après toi. Ce qui ont dit meli Yesu yo okobiki sama et tango yo okobiki sama et libota na yo lisusu bakobiki sama libota na yo ekobika, toi tu seras sauvé. C'est le salut que nous voulons amener na katia mabota, comme je le disais tantôt, na Jérusalem. Les geôliers devaient amener d'abord à Jérusalem le livre et acte, le chapitre 1er, le verset 8, na bokozala bokotondi sama na nguya et puis bokene na Jérusalem. Kobosa na Jérusalem na ote kobosa na libota na yote. Soki na landi o malamu papa da OK, sali wana eza tozopisa sali tobimi libanda ya na église maison du potier pour apporter sali na mabota na pepe de Dieu bazali libanda bazwi temps ko na église te pour na koyoka maloba ko bénéficier na sali oyo kobikisa bango moka te mais na mabota na bango pe disusu. Merci maman. Je pense que ba internaute na biso bandeko na biso o bazolanda bazo comprendre lisusu na ba question ya maman Lauriane azo poser ba question na esika sengeli penda to lobila yango malamu. Oui, quand nous devons sortir des quatre murs de la maison du potier et ça peut être tokende na nzela, tokende na mabota, tokende na balabala et puis tokutana na batu oyo bango tango mususu na bombo na bango bazaka toujours occupés. Quand ils sont toujours occupés, ils s'en foutent de ce que se passe na kati église. Ils s'en foutent parce que muso ako salbino ngai ndenge na saboye mwana kende zate po esengeli na teka ngande na saboye mwana kende église zate po esengeli na sala musala moko mususu kutu. Même le dimanche tu peux te dire non, je vais laver les habits, je vais faire la vaisselle na sala salongo na ndako. À la place ya mutu asala kaka salongo, nous allons lui amener l'évangile et l'évangile par la grâce de Dieu, comme Paul avait dit au geôlier, et comme ma salut na kati ya mabota. Et bandeko oyo esengali totambola na bango, nous les invitons parce que vous savez Jésus-Christ disait à ses disciples atali boye alabi non musala eza monene mais basali baza moke. Papa donc une question bato ce que vous tambola bon pour na marche du salut wana vous formez bango to ezaka ka ba serviteur ou batavera na yo elongo na maison du potier. Merci beaucoup maman. Et conformer, nous continuons à former. Tout le temps que nous sommes en train de prêcher la parole, c'est une formation. Tout le temps que nous avons une étude biblique approfondie dans la catégorie, et la formation. Et avant, parce que je ne vous ai pas encore dit, marche du salut et que Salema le 21. Quand que Salema le 21, il y a moi au biso toza le 21 juin. Le 21 juillet. Voilà. Oui. Le 21 juillet. Yo moko lobaki komonaki bandeko batambolaki et belé l'image du Congo en fait Kinshasa avait pris notre image na évité bandeko musu bamonaki yango image le 30 juin et zalaki image ya ba marche de santé. Et pour la marche de santé, il n'y a pas il y a rien de spécial oyo okoki koyebisa mutu keno dans les conditions de marche de santé exactes. Mais ce que nous voulons dire na bandeko oyo esengeli batambola na biso, la seule chose comme Paul na Silas balobaki balobi na jolé balobi avant toute chose yo esengeli
ondimela Yesu. Et tant qu'on ondimeli Yesu, c'est à partir de là que tu peux même prêcher à ta famille. Yango okoki comme masango malamu na kati ya libota na yo de manière que libota na yo pe ebikisama. Donc biso maison du potier toye ko sunga quelque sorte bandeko oyo bazwaka tante ya koya ko sangana biso na ba église. Les papa pasteur d'Aoka et le monde à la maison du potier, c'est là qui va na aide à Molimo centre bien sûr. C'est là qui kobima libanda kosuka kana itongate kobima libanda na pepele nyonso baza na elongo pona ko mema salut na ba personne ko baza libanda à l'église ba katami à l'église na biso ko baza attente ya kosangana biso na ba église pona ko apporter ba salut parce que les ceux qui nous à perdre à jouir salité nous doit na za important de koloba parce que les salis eza elo moko capital fatal na vie à mutu donc yango biso na maison du potier le monde pasteur d'Aoka to bimi libanda pona ko benga bino pepele die oyo bozwana ntante ya ko sangana biso car na maison du potier tina ba etonga nyoso to ba religion nyoso o bo ko kende ko yoka parole de Dieu o bozo ki tante de maison du potier ko bima elongo le 21 to ko banda le 21 juillet a ko bima libanda pona ko ils ont quelque sorte évangélisation non papa donc oui to ko bengela yango évangélisation to ko benga yango marche pour le salut des âmes to ko benga yango pe lisusu que ils ont marché pour racheter les âmes pour Christ parce que Christ a sopaki makila na ye ezate pour être bisoto kanga makana kati église a sopaki makila na ye pour être ba âme o baza perdu ba ye ba kozongela ye. Et maman, je vais vous donner encore quelque chose. D'accord, partager na bandeko eloko mususu na livre ya Matthieu chapitre 9. Na Matthieu chapitre 9, okoyoka parce que maman a posé question là, ça me rappelle quelque chose. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Yoka Bible les oye bisabiso histoire moko oyeza tellement capital. Et la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les malades et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme de brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Jésus, Azotambola, la maison du potier, c'est une petite église. Oui. Il y a trop peu d'ouvriers. C'est ainsi que nous invitons, parce que Christ a tali. Alors, non, la moisson est grande. Ce qu'on tamboli les lots dans la ville, province ya Kinshasa. Au komona, mutu na mutu azako s'occuper na forme na ya lisumu na ndenge na. Et puis mutu na mutu ami pesa congé ya makambo ya nzambe tout simplement pour une activité oyo ekopesa kayebo moïté. Ekopesa est saluté. C'est ainsi que nous voulons encore dire par rapport à la question ya maman, le travail, la moisson est grande, il y a trop peu d'ouvriers. Bien aimé, au lundi message oyo, venez avec nous au Koyana Biso, nous allons faire la marche du salut. Ce qui est que au Sombama Namakila Yatalu, ce qui est que tu as été racheté par le sang de Jésus. Ce qui est que au son d'Imela Yesu, dans n'importe quelle église, bien aimé, nous ne sommes pas limités à la maison du potier. Et Sengali Oya ensemble, Tobima. Quels sont les objectifs de la marche du salut? Oui. Maman, et ça c'est pour que nous puissions déclarer publiquement devant les hommes que Bisso tondime la Yesu. Et ça peut être tout publié salut et pas à battu. Et ça peut être nangonga oyo tout témoigner Christ nabola munaye nyos tout libanda oyo sala oyo akoki ko sala et puis oyo sala. Nous avons de preuves, nous avons de multiples miracle oyo Yesu azosala et oyo asalaki parce que ma Bible me dit que parce que même la vie que Dieu te donne c'est des miracles. C'est un miracle. Chaque jour il renouvelle sa souffle de vie. Oui. Son souffle de vie plutôt. Dans ton temps on a renouvelé son souffle de vie on a osé que ça biso
bon chaque jour. Donc tout monde quand on veut que nanu a mon miracle a été tout dans la vie. C'est ça na oh oui. Alors esengeli yom tozana bomoi au téléma to tato la sangomalamu to témoigner Christ publiquement, to témoigner Christ devant le monde, to témoigner Christ dans toutes les extrémités de la terre. Et je vais encore dire une chose. Pourquoi Bomoko ya mboka eza na biso awa? Parce que bomoko ya mboka eza na frontière te. Oui, ekota na bisika nyo. Bomoko ya mboka eza instrument oyo Nzambe ya sali pour que l'évangile écoute dans les extrémités de la terre. Oui. C'est pour cette raison, bien aimé, c'est vous qui suivez Bomoko Yamboka. Bien aimé, moi je suis convaincu. Je suis convaincu. Bomoko Yamboka, quand j'entends parler à Kombouana, Bomoko, le monde entier est entre les mains de Dieu. Oui. Et Ndambasali, monde entier comme Mboka Moko. Et il fait maintenant que l'instrument, ou l'évangélisation, l'instrument, il y a propagation, il y a bonne nouvelle, Bomoko Mboka, et Tambola. Ce qui est le long comme on a souhaité. À partir d'ici, la bonne nouvelle est arrivée à Suède. Ce qui n'a pas comme en Orléans, Bandeko Bazan Orléans, la Pessigino Mbote na Kombo na Yesu. Ce qui n'a pas comme Naba ville Moussou ya France, il y a États-Unis. Même les gens qui sont aux États-Unis, we say may God bless you. We want just to say again that we want just to preach the good news of Jesus Christ for the people to be saved. Tozo sala de manière que batu base à la sauver. Oyo nyonso okoyoka bisika nyonso za c'est dans nzela ya bomoko ya mboka mama. Amen. Et c'est mon angé zake boza na kati ya maison du potier. Merci papa, merci vraiment na explicité biso thème oya marche du sali ndé donc toyeba papa est-ce qu'il y a un programme moko établi pour la marche du sali bien banda le 21 le 21 to banda na etonga to bandi etonga pour to bandi ko bibana ba venir to ndenge to programme moko comment il est établi que to matin jour aux à l'église jour aux à la jour programme moko vraiment pour la marche du sali. Oui, bande fo nyonso ba kolanda biso to bazolanda biso. Particulièrement aussi to banda qui marche du salut juste après la révélation il y a marche oyo to bimi déjà tozo kende quand nous sommes en train de partager les tracts oyo il y a pour inviter bandeko oyo baza prêt oyo baza nabiso elongo oyo baza sauvé non maison du potier et bien kaka batu oyo baza acheté même qui attend pour acheter donc il n'est pas encore en crise à s'occuper qu'il y a que ça va la maison du potier pour na elongo ya basali o baza a aider ya na marche de sali oyo ya ko ya Jésus le cola son verre. Oui, maman ne peut sauver que celui qui est sauvé. Oui. Un prisonnier ne peut pas libérer un autre prisonnier. Si nous invitons tout le monde, c'est pour que Bamususu oyo oyebi kenano yoki sangomalamu oyo bongolisi motema na yote okoya ensemble na biso et na nzela ya molimo mosantu nous allons partager avec vous la parole et ekosala ba minute te ekosala ba moite okokota na mulongo parce que tala Yesu ayebisi ba yekoli na ye quand il a envoyé les 70 disciples alobino bokende boza investi na puissance ce qui totangi yango na Luc chapitre 10 le verset 17 bango tango bami kendele balobi oyebi ke man bademo bandimeli biso na kombo na yo et Yesu a qu'on appelé bango Luc chapitre 10 le verset 19 alobi boyebi te je vous ai donné le pouvoir ya bino bo marcher sur les scorpions pouvoir on est utaki wapi na Acte chapitre 1er le verset 8 ototangaki alobi vous serez revêtis d'une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous bino bokozala ba témoin. Alors de cette manière là ndeko nyonso oya yebi que ata soki na ndimeli Yesu te bino nde Christ alobi ngai na yaki pour le brebis perdu et tozo bengi sabatu nyonso baya de manière que to sala présence na yo et ko changer vie ya mutu moko présence na kati ya marche ko changer vie ya mutu moko alobi oh tala comme kotambola et ko pesa nga stress mais mukolo mususu tozo nazolanda batu bazotambola na marche de santé namoni mutazo tambola bi nayoki avec kangami ngai oh mais yo za na kati ya marche de santé et kangami yo susu ndenge nini mais oyo Yesu apesi ezake non
tango bino bokokende bokokangola na bamalade. Oh, Yesu aza malamu, Yesu aza malamu. Normalement Maman Lori eloko eza mutuya esengeli ke batu bakangola et kokangolama eza kaka pona bongo ti. Mais je vais vous dire que le salut eza de deux formes. Il y a le salut oyo Yesu abandaki kotambola quand il prêchait la bonne nouvelle. Les gens qui étaient malades bande koya na nzela na ye. Et tous qui étaient malades akokutana na Yesu okozwa lobiko na yo. Physiquement les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris. Et de la même manière, le temps que nous sommes en train de prier Nesika Oyo, tous ensemble de manière que Nanzela na biso, Moutounios Oyo a cause la malade, nous allons prier comme Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit Bokende, et vous êtes revêtis de la puissance. Le Saint-Esprit et la puissance, il y a un zambe na kati ya batu, Oyo bandimelaï. Et quand nous irons, nous sommes convaincus, nous avons la foi et nous sommes sur le chemin de la foi. Que Moutounios Oyo aza malade, to Oyo Nyos avana se ya mungongo nanga, Oyo zolanda émission Oyo. Même si tu es malade à ce moment, je suis en train de prier que la guérison soit instantanée au nom de Jésus. Je prie encore par la puissance que l'Éternel nous a donnée. Il nous a légué une puissance. Il dit, les Saint-Esprit survenant sur vous, témoin. Je vais témoigner ta guérison na Kombo na Yesu. Nzamba kangola yo. Nzambe apesa yo makasi. Soko ozoko kotambola te okotambola. Soko ozoko kotelema te okotelema. Et dans la marche du salut, nous allons prier pour les gens. Oui. Dans la marche du salut, nous allons faire tout ce qui est utile, tout ce que Jésus était en train de faire. La bonne nouvelle qui guérit, la bonne nouvelle qui délivre, la bonne nouvelle qui rend libre les opprimés. Dans Ésaïe chapitre 61, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et l'esprit qui est sur la marche, l'esprit à marche de santé kakate, qui aussi dit maï, non, nous irons avec l'esprit, la puissance est inépuisable. Oui. Une puissance inépuisable, nous irons et nous allons, par la grâce de l'Éternel, délivrer les âmes qui sont dans la captivité. Amen, pasteur. Tu as un programme maintenant, il y a marche, maintenant, si vous avez un programme, vous avez un programme pour la marche. Oui, maman, merci beaucoup. Le programme est que Nangonga Oyo Nyonsto, Tozana Mabondeli. Et tant que tu as ma bonne délit, na maison du potier, tu as ma bonne délit na maison du potier sur l'avenue Bouta numéro 183 Moussika tena Rompoileri. Et na nzela ma bonne délit wana toko zwa et ano yako bima et to zwa ka le lenge yakobima pour distribuer batract oyo ezolatisa keno eloko moko eza kosorganize na maison du potier oyo nyonso akomona yango okomona même na kati ya tract ya nous avons le programme oyo ya baservice na biso et puis toza na adresse na banuméro ya téléphone. Oui, banuméro ya téléphone oyo okoki kobenga po ete oparticiper na marche oyo eza 0 plus 243 89 73 83 660 plus 243 934 86 09. Oui, na kati on va papa mais va découvrir na biso na organisation où la marche du salut bino pas de soutenir œuvre de Dieu oyo qui liboso à travers vos moyens, la finance na bino matériellement, physiquement ou financièrement. Dans toutes sortes de œuvres, vous hésitez à benga numéro pas dans KPC, donc on passe sur l'avenue Bouta numéro 183 pour la soutien à Bino pour la œuvre où il y a gagné Mili Mobaya Katina Yesu. Oui maman, merci beaucoup parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a révélé à dire ça. Oyebi, quand nous sommes en train d'imaginer sur la marche, sur la plaie, au marche où et ça et ça et na musika nango nous devons avoir des milliers et des milliers de tracts, les affiches nous devons en avoir et sengeli tozala même na ba banderole et sengeli tozala même na ba biloko moko eza sonore oyo ke attirer attention ya batu po omoni batu soki
kizengi moko atelemi azobina bato nyonso baye. Mais oyo eza likambo ya kizengi abina te. Même nos enfants, les enfants, il y a école de dimanche, il y a ban, bango pe balobi tokokota. Et imaginez-vous que bana ya mike bakoti, c'est génial. C'est génial. Et tant que bazo kota, ils auront même besoin que nangonga moko boy. Si distance le ki musika, ton memi bango ta te déplacer, te tche bango place mususu. Même le petit moyen de transport pour les enfants, ça peut toujours aider. Mutu nyonso oyo akoki kosunga pona marche oyo, parce que nous devons même la balance d'une manière comme d'une autre. Dans la prière, sur le plan matériel, ce qu'on va imprimer les bisous, ils sont les bienvenus. On va imprimer au marche du salut 2018 au ciel bisou. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le bienvenu au tambour la nango soki oli mbongo na yo olingo osalela yango autant de banderole tokozwa yango soko olingo osalela yango ba drapeau tokozwa yango soko olingo pesa biso mbongo tosalela yango. En tout cas nzambe akopambola yo parce que il est le Dieu qui n'oublie pas les gens qui sèment car la moisson est grande mais le travailleur ou les ouvriers sont trop énervés. Nzambe apambola yo maman. Merci beaucoup Papa Daoké, merci beaucoup. N'invitez ce Papa Daoké pour te chuter déjà. Azana maloba mususu oyo to ba kité o na tuna kité o yemo pa kaisa koloba mais alobi a monté so mo koye bisabiso to osam na batu ba o na biso bien sûr que batu na ka mingi oyo oyo c'est bon quelque chose à travers Bomoko ya Mboka tu peux les dire maintenant. Oui, nazo remercier bandeko bandaka biso parce que c'est pas la première fois na Bomoko ya Mboka. Le couple le coquille au balandaka biso na France nzambe apambola bino ebele parce que bango balandaka biso mingi maman Lauriane vous vous en souvenez na kati ya harmonie na harmonie conjugale mbote ebele topesi susu mbote na couple Dani Lukanga bao baza na Orléans oyo balandaka biso lisusu na kati ya Bomoko ya Mboka nzambe apambola bino topesi mbote na couple oyo ya François et puis Rachel nzambe apambola bino e bandeko nyonso oyo na États-Unis bandeko oyo na Suède o bavandelaka Bomoko ya Mboka vraiment apôtre LG Peniel mbote belé et apôtre tolingi o mingi parce que au service du tout puissant nzambe apambola bino et nous disions ceci que les 21 biso toko banda marche à partir de la maison du potier à partir de 9h pour te permettre bato bakouta monga fula bakoma mwano ki awatobima na bango nzela moko mais parce que moi aussi j'y serai maman vous êtes la bienvenue kotika patianate kotika perlate bango baza la basoldat ya Christ et même le caméraman je sais que à cause de la mission et papier faux botika en fait botika émission OT botika programme OT j'ai pris que vous soutenir le 21 biso nyonso tozali et pendant après le 21 le dimanche qui va suivre tokozala na action de grâce pour na koyebisa nzambe papa topesi yo merci parce que la Bible dit ceci ceux qui ame moko aza sauvé sur la terre ici dans les ciels il y a ba ange oyo basalaka fête nous allons célébrer na mutu nyonso oyo akopesa bomo ina ye pa na Yesu oyo akolanda biso awa nous allons célébrer avec lui le 21 le 22 pardon le dimanche à partir de 9h alors à partir il y a lundi tobandi lisusu un autre parcours oyo kosalema keno toza na parcours ya prière une retraite na maison du potier la retraite on le 23 et kobanda le 23 donc continue la retraite et kozala ba enseignement na bandeko oyo ba kondimela Yesu ensemble na nzela ya marche ya le 21 et quand nous serons ici à partir de maintenant il y a samedi à le 28 to wana eza finale. Cette fois-là, il y a la finale. Le 28, atterrissage. Et le 28, au Sali, marche l'Issoussou, la deuxième mi-temps, où il y a marche de manière que Oyo a cause coupe Azwa. Parce que la meilleure des choses, gardez le jour de votre anniversaire, Oyo en Christ. Et le 28, et dans la bande de Oyo et Sengali, comme on a livre, non, je suis né le 28 juillet. Oui, le 28 juillet en Christ. Oui. Et c'est la date où il la mémorable pour la bande de Koubele. Le 29, le dimanche qui va suivre, nous organisons une grande
un grand culte, pardon. Oyo eza louange, adoration, action de grâce. Oui, c'est le 29. Ça Le sera 29. le 29 juillet. Oui, le 29 juillet. Dimanche à quelle heure attends? Oui, voilà, il y a la peau. La peau, quoi, oui. Pour Donc, permettre à tous ceux-là qui croient que non, et si ça va et ça c'est pour que tout le monde puisse s'y retrouver. on attend tout ça, il faut que ça annonce on a peau, comme si on a la maison du potier sur bout à 183. Oui. Pour clôturer. Pour clôturer notre marche du salut. Merci beaucoup, Papa Danken, la disponibilité pour la biso. Merci à tout le monde qui nous ont suivis à partir des 3 Momoko ya Mboka. À tout notre boss, Papa Patrick Momo, Maman Pauline Momo, Pati Momo, Eric Momo, toute la famille Momo, Bisika Bozar, la Pessibino Bambo Tebele, apôtre LG Peniel, Mbote Mingi Bisika Ozali. À toi mon ami Ides Bongo, Jackie, mère double na France, na Bosani Binote. Zoko Banabino na Bomoko ya Mboka boko tiko na programme oyo po boyeba nyonso koleka na kati ya maison du potier pour la marche de sali to pesi bino bye à la prochaine. Ila kaka pana ulanta babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka lanta bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano